Musika sika sinale vie evidence. Allô. Bonjour, bonsoir. Bonsoir les grands arrangeurs Sek Bidens aux en ligne na tombé du Ciel TV. Ah. Vieux toza bien, toza na 80 personnes bazolanda en ligne parce que toyoki acoustique, toyoki milangi na yo vieux toza na posa opesa biso témoignage ya babiloko oyo bino bosali parce que nayebi ke na débit tango roi de la forêt komaki obengaki ye oyebisi ye ranson naza na posa obeta babiloko moko ya danser mokili sepela témoignage eza ndenge nini vieux parce que toyoki bamilangi na yo. En tout cas, Werrason a d'abord artiste na biso ya mboka oyo mokili mobeyebi ke ya congolais. Awuti kisasa aye pona makamba concert na ye na oyo za awa na Paris. Aluki ndeko na ye pe congolais pona kusala ye acoustique wana. Aye komona ngai. Mais après c'est une condition mokabi kulutu na ngai na lingi obeto sala nga acoustique mais obeta ngo na ndenge na yo moneli ngai pe na lubina ye liki na ngai to travailler na yo no yo koyemba na ndenge nga na moneli tu se mettre d'accord zela vie zela yo lobi ya lobi na yo obetela ye musique na ndenge oyo moneli. Yo po lobi na yeke yo pe na lingi na betela yo me yo oyemba na ndenge yo omoneli. Voilà. Vie na leli. Mais ndenge nini ngabi wi? Ya lingi tenga na beta ndenge babeta nga ukala. Nga fa beta na ndenge na na sidna. Ngabi bo na beta na sidna nga oto benga kana kin guitare na san teta li dame. Elo ka mutu mo zo beta guitare yo zo yemba. Bon. Bon, to opter pour na yango. Et qui souka na boulot. Vraiment. Nazo féliciter wera na niveau moko. Ndenge na ko nyonga ye na ndenge na ko nyonga ye pona ya yemba. Ouais. Kokion. Ah vie. Fallait vous arrêter belé ko Sek Bidens. Alexis pensa que azaka chanteur. Ouais. Donc rien à dire. Lelo résultat yo bino na sibino boyo kiambo. Ouais. But comme c'est à tout ça la deuxième sous ya ndenge wana. T'es wana obligé. Pona yimba nzembo te, pona yimbi ya oyo te to bino. To bandi. Parce que na kin babi que contrat mo bezo la kuna. Ouais. Il y a 500 personnes VIP. Ouais. $200 droit d'entrée. Ouais. Pour nga kini bisasa. Bon la ka wera ye mona biko azo ye manga na beta guitare. Na bien bon. Et comment tu es au niveau là? Mais vieux faut ça la convier, vieux c'est qui faut ça la wana. Donc en tout cas, na CP ming na ni na pe la CP na ba collègue na nyo na ba collègue no savoir awe ba benge ba féliciter. Ouais. Eza musala na biso. Ça la ngo bien ngo na et puis ceux qui ont madame photo to kumisaka. Ya solo. Là on a ko remercier oui là on remercier ba fanatique no sa maison mère. Na est-ce na ndenge ba produit qui ba lingi na salango. Ouais. Et puis voilà, oui là c'est le plus alors ce moto to lobela société ba yebi ayebani asali jama kambebele. C'est plus que on a sali na carrière na. Ouais. Ouais, ba rolo ba. En tout cas, vieux ba na sali ba live moi mingi batu bandai ko insister yo ozala. Parce que intervention na yo et au sala moi bien na ba masolo oyo parce que o sali wana eza lokola na ba nini o immortaliser wera autrement dit sur le plan instrumental et puis yo moko o ici aussi immortaliser les sous de nouveau quoi. Ozomona na c'est pas une capacité ba collègue ba ko ba musicien nguma bengi ngai abinanga yebsa wera vraiment félicitations en tout cas nguma kolobi gogo bengi ngai vraiment c'est ba na wera félicitations au moins c'est ça chose dingelo ka ndengwana vraiment ba félicitations na bango commis de la forêt Zolanda bango en direct ba félicitations bango déjà commis et puis
bana ya wera pe États-Unis bazolanda yo Sek Bidens et puis moi si na ye bazolanda yo nalobaka ke webisa mwasi ya wera mapata ke aza na mobali moko alingi misiki mingi et puis nzambe aza na eloko moko mpona ye ya misiki oyo kutu azaka ata mosu na ebandele mpo nga na découvrir kati na ye ntanso ye moko ayebi na ekuta yango te akosala mingi na misiki mwana mobali wana vraiment tosoutenir ye bomona kaka oyoka kaka eto donc vraiment na félicité ye voilà a gagné eloko na ye bato bakosatendre te il a bien travaillé et puis voilà résultat yango oyo sur eloko esalemi na ndenge yaki professionnalisme et puis ça a résultat bien te me vie oyebi ke musique oyo bobeti oyo même bacontrat parce que naza na master moko boye aza yazala na bacontrat mingi ya bafestival latino comme on est parti stone yavana atovana ne a na États-Unis aza na Cincinnati mais partition ka bobeti wana vraiment ekopesa biso bacontrat ebele na yebi ke eza déjà eloko makasi eloko makasi musique de ça yango pepesa biso ouverture et pas mosusu bamode ezali bato basusa bamode mpe ya mabe te ezali mode mpe oyo tobeteli lokwa latino na wera oyo tobengaka guitare na sa nzete ya lidame beta guitare biso tokoli ndenge wana tozobeta guitare bamaster bali pele bazoyembela yo ezobeta guitare en tout cas donc ya wera esimbi parce que tokomi sikoyo biso awa na France tokomi sikoyo tokokoma 23 heures on a plus de 80 000 vues. Même pas dans 2 jours. Ils ont raté. Ils ont raté. Ils ont un record. Ils ont un record. Il y a pas vu. Pas vu. Moi, ils ont vu. Ils ont vu. Ah, c'est à féliciter, mon vieux. Voilà, merci beaucoup. C'est à féliciter, mon vieux. Vieux Sek ngai cadeau dans na pesa yo ezalaki kaka intervention na yo na kati ya émission oyo parce que travail bien fait et ko lega ka inaperçu boete ozomona merci beaucoup po obanda musala oyo banda kala obanda arrangement ya wenge banda kala okobima kaka na ninyo okobima kaka boembala moko te bato musuba ka osala arrangement ngai po na ngai na yebite po na ba fanatique mususu mais conseil na nga na ozala nango nga ozala si je son par conseil de si je son na ngai ozala na lingi ba travail ba travail o ezoya ya wenge ya Weranson lokola yo moko so mema déjà na ba linément ya ba voix wana zo yemba wana ba guitare na sa nzete na lingi ba arrangement na ya wenge yo zongisa yango quoi mais wera azali wera bien na ezali ayebaka likambo azosala ayebaka likambo parce que artiste il faut yebele azosala wera nde tosali na ye aimite ne mutu te aimite mutu te ayekomonaka vie na lingi obeta gitare nga na yemba mais soki tobeta ngo ndeni gitare obetaka na sala nzete bagangaka te abeta yango ofandi nga azobeta gami yo ozoyemba donc tokobeta gitare na sala nzete ya lidambe sala nzete ya manga mais oui ozala ndenge wana ezala te soki oyemba mpenza non nga azobetaka gitare na ngai yo ozoyemba ndenge ezalaka kaka na bamboka moni tokolola mpe ezalaka ndenge wana et puis eleki ndenge wana donc ayebaka likambo azosala ya solo pena ah Sek Bidens mon vieux na sepeli mais vieux omoni te ke na ebité batu boni déjà oyo formé na monde oyo ya arrangement bon formé c'est trop dire quand même biso za lokwa to pesa lokola mwa nzela biso pesa olanda ba nzela ba kubutu ya solo so yo kelo eloko moka bien ça mais so ça artiste bien yo kelo moka bien au tali yango yo ki yango na liboso et puis inspirer yo biso rôle na biso ezali kosala mosala moko ya propre ya bien po baleki yo baso asima s'inspirer pe nezi kambuwe asali abeti musique ya sa nzeta lidame sa nzeta manga lokola asali omonaka baleki mingi bakoka ndenge wana ya solo baya na banzela wana ekobota bambuma pe ya bien balobaka nga lelo na pokwa lelo nakoteya mwana nga boka mwasi nazoloba na ye
eloko nyonso na vie ezaka na ebandeli nango. C'est ça. Lelo nazoteya. Donc biso tobandi déjà. Yango soki ekobota banzela mpe ebele. Et c'est une bonne chose pour la musique na biso ya mboka. Yango moni na ebandeli ya nini oyo aza kocomprendre te na tie bambunda mboka na bakibiti eli loka annonce nabi na we bakoyoka yo na eza lokola na prédire na prophétiser eloko tosala wera okili mobimba bakoyoka yo bon po batutela yo yemba mpona lokumu ya mboka vraiment na soso ozolanda biso sikoyo akomprendre ke donc peseka lobeko boye ye akomprenaki te na bani wana na mbunda mboka naezaka na mboka message kikikikikikiki kanganganganganganganganga oyo ye azokama vie bidente ngabi bakomokili ezozela yo oyoka yo yesolo oyebi ke vie nazwaki parti wana ntango natalaki parti wana ntango ozoloba nazwaki yango natiaki yango siko na YouTube nazwi réaction nango ezalaki na esalaki bavie ebele natiaki siko réaction na YouTube nayoki yo moko siko ntango ozoloba ntango siko bozobeta bapla wana ngamona foi nabi c'est vitesse babiloko nyango so tobeta vraiment totalaka ndenge ekende ntina suka mais résultat nango non eza trop grave eza trop grave eza message nozaki mboka c'est nous c'est comme ça vie mais nane koloba ntango olobi koforme c'est trop dire mais balignement na yo banani oyo baarrangeur nini oyo baolanda alignement na yo parce que faut tika maboko vie ebele nakokutango tokombote ebele parce que oyebi biso na Congo tona chance moko tona bachanteur bien tona baarrangeur bien baguitariste bien ebele il suffit kaka tozaka na biso kaka propre na mosala baza ebele biso dani bakulutu na biso te ya solo biso tozobeta mpe basire oyo baleki na biso mpe basoli na biso bazali ok na bana nga aza na mwana mpe asala musike te ok Leni Bides asala musike asala barrangement Leni azala nde ya yo oui c'est mon fils wow félicitations à Leni parce que baexploit na ye nazoyoka ndaki interview na ye ndenge alobaki obandaki kolinga te asala miziki wana kolinga asimba eloko te ana osala ngo na kimoyibi kaka azosala ngo na kimoyibi ti ntango asilisi nchiki na ye olobi ke bon ça va mieux nakende félicitations vie félicitations lokola déjà Leni aza en tout cas na sepeli déjà mutu nga na bandaki koluka tozala na mutu moko boye donc lingi olakisa nde nini après Bidens c'est qui parce que yo otiki déjà oza déjà légende oza icône ozomona oza déjà icône ya monde oyo bozalaki ebele mais kombo oyo ozotikala na munoko ya bato bazoloba ezozonga na munoko eza kaka Bidens Leni mpe aye na lignema wana namoni ke batravaka trop na Fabregas en tout cas vie namoni mpenzaki maboko ya bien ezali quoi mikolo baza na héritier amoni ouais donc ozomona musique eza ndenge wana musique eza kaka so ozolanda zoka bakulutu ekofongola banzela ekokanga banzela te fo koyokaka baninga sosali mosala moko baleki oyo bazolanda biso bazozwa mpe mwa mayele mpe plus na mayele oyo ya bango ezokolisa ezokoma monene nga akoloba teke nga naza danse naleki bango non na mokili moto alekaka moto aleki nyonso ezaka nzambe yo olekaka bato na ndenge nini ya solo non yosala oyo ya yo moninga so ayoki oyo asinspire eza ya bien abakisi oyo ya ye ça donne un plus et puis mboka ezopusana mboka mpe kongo ezokende tozala na humilité wana ya kondimanaka tondimanaka lelo wera asala eloko na ye moko boye mokili mobima ngai aza lelo nauti libanda na Paris on parle que de ça babi fie seke oyebi kochange badone na change mais seke nyonso na mokili etelemi po bato nyonso bazokaka awera nabi mais oui mais c'est comme ça vie mokili etelemi ya solo vie mokili etelemi bosali eloko boko oyebi ke eloko bosali vie ata sikoyo nano réalise yango te mpo ozala na bemotion moi so tokoti na 2021 yo moko mpena okovanda olobi te eloko wana ya dernière minute oyo nasali parce que wera asali kaka 1 mois mais eloko bino bosali onde boprépare yango pendant autant d'années on dirait vous préparez pendant autant d'années. Les vieux 5 vidéos, merci beaucoup. La CP Olivier. Ouais, donc il y a un message, appel.
eyaki appel na bino wera mokili mbeko yoka yo en tout cas mpona lokumu ya mboka bozelaka kaka bomonaka eloko yango nzele komema biso bozela kaka bomba interview yo bien omona kaka ndenge omema biso ti 2021 ti Zénith awera ti après Zénith boyoka kaka bafete baréception na kati ya bavion bozodécolle bo musique ezobeta boyoka kaka makambo ezosala musique wana eza na elengi moko vie bato balobi boye hein? Ouais. Est-ce que na Zénith bo préparer te que entre eloko moko ya bongo kaka parce que yo fo ba beta te eloko muso intervenir te ka ne bo beta ngo bo interpréter ngo bongo na Zénith. Mais na Zénith ba circuit aux alebeleti. OK. Na le balance. Ouais, OK. Na directeur artistique déjà à Zénith na FC Binongo parce que tout ça là na wera. OK. Mais ba surprise te aux ala kutu temps sur le chaos ne boyo. Ba surprise c'est belé. Ba surprise c'est belé à wera. Donc, tu dois souhaiter kaka. Qui met na biso? OK. Bolingiza na biso, pour ma caméra biso musique que ne liboso. En tout cas. Pour ma caméra que ne liboso. Si na bino pe ba pandi sango, vous allez bien na biso, pour ma cambo que ne liboso. En tout cas, vie na sepeli une intervention na yo parce que tant na ebiti ka nengo lobi ke okoyembisa wera ndenge yo olingi ayemba. Ngai we ngasiko na tirer leçon na tirer zanini wera lobi batu oyo nyonso nga na salisa batikanga ondoa saki na mwa mawa moko boye place wana ezaki dia quoi? Non, c'est-à-dire au moins wenge musika eza eloko moko eyaki ko changer sur makambo ya musique. Il y a quelque chose mais il y a que donner mususu na musique oyo ba yako kuta donc ya biso bakolo. Ouais. Il y a que ba donner mususu. Bon, cause la famille so les autres famille. Mususu bandima na kate. Ouais. On dit peut-être à recruter bateau balingo ndimate que quand même à ça que tu es là comme on paye bien. Bon, makamunyo so le grand vie au le belango. Ouais. Mais lobika na bato ngana saki boy boli kamote so bandimi na bango te moi je continue ma route et puis les autres ça la paye ya bango ya na lobika l'essentiel na musique to lingana ka to za liboke moko en tout cas to za liboke ouais en tout cas c'est bidon singala sepeli parce que na tikala koyoka yo te na ba conflit inutile ya ba arrangeur de son donc ya ba musicien na tikala koyoka yo en tout cas toutes mes félicitations mon vieux. Mbala liboso na solo na yo mais na moni savoir faire na yo puis franc parler na yo et puis amour aux gens envers tout le monde surtout envers Wera pour le moment. Ah oui ngai na zai na cause ni bien motuté ça rôle na ngati. Biso to sali ba base arrière ya musique surtout en Boga au Congo. C'est nous qui façonnons bon on a le karaté na ça ba émission ba déjà on a la chance tout ça on a chanteur à bien tout ça on va le ba bitou à train on va le belaka parce que musique c'est le la bus chauffeur azali mécanicien azali receveur azali ngando azali OK ozomona mais ba on a mingi bingi ba on a mingi chauffeur ouais mais c'est ça la musique mais si on a avion après décoller faut mettre un top ça top tout ça. Donc, moutino sur la musique a joué un rôle naïf. Sur le moteur il y a colobé dans l'écran, banini, tout ça, promotion, les amis va chanter. OK. Et tout ça, il faut que ce soit la peau, va chanter, va zalaka. Donc la rose, l'ennemi en moutouté, c'est impossible. Là, qu'il y a des bandes par mon nyonso. En tout cas. Là, qu'il n'y a pas, oui, là, bien, pas ta vie, c'est cahier, on lit à nini, ça l'est nini, il y a on lit à voilà, c'est ça, la vie, il faut que vous rendiez. En tout cas, vieux c'est qui na sepel mais choix ya nini ba musicien bazaki belé o wera so na tika na poto mais choix ya musika sika ezalaki ndeni na studio wana. Donc musika nga azaki na besoin na ye parce que c'est un garçon na ba mingo batika là na poto il a kaka actif. Ouais. Aza actif. Alors tant on veut la mettre au salon nga bina wera photo tirer répertoire moko oyo musika a yebi présenter parce que les gens sont nzemba c'est betama il fallait là ça quand même un apport moko était que na bandi ko déchiffrer son nzemba ouais donc c'est que la apport il y a projet wana c'était lui. OK nzemba ba yeba ki ngwa ye je sais que to beta moko bon to bandi bon ba bon to tourner on a ba ko porter ka arrangement
banini mais musique peut-être un apport. Ok. C'est très important la musique. Ouais. On va battre qui mourir dans des musique ça banini mais sur les non c'est faux. L'associé petit morceau il y a jeune mon côté na yé Aris bah ebi singa Aris wana sous c'est un bon makasi. Voilà, bon musicien, bon guitariste. Tu sais que mingi te ka sur 3 sur 4. Tu sais que mingi te na projet moi. Mais on va féliciter quand même bon wana ezalaki parce que bosala ki elo ese leki na minute oyo ba fleur comme oyo pa na bino. Est-ce que vous pouvez s'emboter na équipe technique no obo travailler ki na nzembo wana? Bon, l'équipe na travail plus de tout travail na studio na nga tu sais ki ngai Musika. OK. Aris. OK. Petit jeune moko avec les percussions. OK. Je sais pas comment on a besoin la nini. Et puis na yiboko wera. Tu es à 4. OK. Tu es mingité. Ouais. Et puis na muta c'est quand tu prends la mixer coup de pouce na l'écran na sala kanayi. Francky Moulé. Tu vois qu'il y a pour le mixage. OK. Mais ça mais na studio thérapie. Et puis, on a remercié son entourage à Ouera pour soutenir le projet. Baza est belé. Vraiment. On est sur Bazalaki, pour soutenir les artistes dans Bango, les Sankara, l'équipe Bazaoya dans Bango. C'était vraiment une très bonne ambiance. Et puis, je marche pas mes mots. Bato mingi baza ko croire na projet en beauté. Ouais. Bato belé ba benga ngai. Ta on a bandaki ba émission. Pour na bandaki tozo sala ba émission presque ba conférence tozo sala en route vers Zénith. Bato belé ba benga nga ba yebisa nga en tout cas to linga te wera beta acoustique mais pourquoi to beta acoustique ko fala bimisa nde nzembo. Yango na lobino ke wera yeba ke eloko aliki. Wera yeba ke eloko aliki. Parce que moi yebo sala ko ayebe na proposition na yi. Déjà donc ayebe ke eloko aliki. Ya solo. Même si les gens ne voient pas, parce que nous sommes pas là avec qui sécurité, c'est qu'on a des corrections projet la mission. Ya solo. Donc oui, il y a pas l'eau galiki. Et on a fait CPI mingi. Courage na rien, même touriste na ngai parce que ngai so travailler na ngai. Ni maga touriste pas tout là. Mais vraiment c'est un bon élève comme on dit. OK. Merci beaucoup vie na mona zio temps ebele ba meilleur vie na yo et pas ba famille notika na Congo. To ba oza partout dans le monde. Bino ce qu'on appelle les États-Unis pour ça malamu. To battre la santé, bino yebi malade de mikolo yo. Ouais. On te dit so ami qui battre là. Au niveau voilà corona et ti koleka. Ça passe comme bino. Merci beaucoup vie. To sepe li mote mingi na famille. Merci beaucoup. Pesa ledi bidens mbote soki a 8 ans abenga ngai to ça pas ta interview na problème date. Il y a pas de problème. Merci beaucoup, bye. Banque Alex Sentiment.